Antibol les ATR. Donc santé si quoi ça va, mais ça n'a déjà non santé ça va tout tenga santé ça la toujours ça va. Je me sens beaucoup tanga peut-être na bimaki tongo na keba boulot na keba boulot na zongi na ena quand le système en banga danger au ba balingi ba bimela biso. Quand le système en banga danger Naba audio, bon, so parana bangoza, Ken Piana. Et bon, on le tout autour, il y a journalisme. Parce que Djoubegabi, Ken Piana m'a formé en journalisme. Pena souka na ngonga kasaka journalisme, abina kimisa ba porte-parole avec Monsieur Belé. Donc ça montre que Azaki n'est journaliste était, Azaki naie porte-parole, il y a bando yé baté makambo bando ça na plateau na yo. C'était pas un journaliste. Donc j'informe mon confrère Ken Piana, il faut informer par journaliste, on a pu vérifier l'information. Nakati ote mena répondre mamuke. Te nakati ote na lobi boy. Omoni lelo ngana ko lo bateke Djoubek abandi musalo na qui porte parole. Djoubek azalaki tozalaki ko travailler na Djoubek na Nzondo TV na chaîne à télévision. Et comme na moment moko boye vie na biso ki inquester aye ko bende alobi no petit o lo baga bien o pesa ka information très bien. Nazana besoin comme attaché de presse na ngai. Azalaki ko kende na ba émission ya ba débat musique. Ozo là batu bazala na Congo. C'est que Santaka Djoubek ya mail. Ba vient na biso ba joka ka bengela va baya. Bon, Olimbisa peut-être le bac non mais quoi film na film tozokata yo. Omoni biso depuis to banda chaîne yo. To kosela mutu likambote, to fabriquer la mutu affaire moko jamais. Ngana ko bando démontrer bino yango sikoyo. Na ko démontrer bino yango siko. Je vais simaler les patrons et je vais simaler les wanta shiwana nenge fandi. Ngai natinda jigesi kende kangama na chambre moko boye. Sala eloko moko poto déstabiliser manike. Omoni lelo. Ken nazo ngelo sana ko beloko ni mo. Si sana ko bana eloko za olu. La société faut bolza trop kata. Maman source à provenance et information. Lelo ba te belé ba kangame. Au moins président Félix Aza Moussala Makasi comme président Félix dit que non, il faut à ça la tout médias ils ont la quatrième puissance nango, ça veut dire makambo bofa landelango aussi eza famille bato. Moi je dis toujours que ba médias eza siko to ko régler ba problème té surtout ba problème intime bonjour mo botango na média bosi information na botango na média. Merci beaucoup botango na média pona enu famille ya bato. Donc ce qui a tezaki muta bengi yo na parté yo zwango ye ko exposango na média ka ekola ngo mbanga danger. Merci beaucoup Ken Piana ngam na yambi yo Ken olekela ngala malobate parce que ngande mutu na pena do la micro ozo kata ye apesi bagima na ye oui yope pesanga bagima na ba audio wana ba internet ko ba na biso baza bazo ba Ken Piana ba laksa bango ozo ba audio wana wapi pe nani atindeki ba audio tanga kombo na ye na émission nanga à vous. Merci beaucoup. Soki bino bosala internet na ba connexion ya kokoso ngana zala la connexion disponible. Na connexion moko rapide kolega na ba connexion bato belé a poto basala na poto. Na kosenga na yo kaka o patienter muke awa na habité Musambu News kota na Musambu News. Cameraman, s'il vous plaît, pardon, yaka pour la. Non, Zela na tokota na YouTube. Otala émission moko eza na kati ya YouTube. Parce que bino bolingi boko misa makambo wana ti abiso. Na connexion moko très rapide kolega bato basala ba route ba connexion poto. Zela yango na poto. Chaîne yango ezaki créé. Total la date émission wana créé parce que tout est possible avec les Congolais. Oui. Émission to sali d'aba combien de jours? Ba 3 jours non? Ba 3 jours passés. Zela to kende, Zela to kende awa. Na ba vidéo tokende onga linga na sala makambo avec preuve à l'appui to aka na même chaîne wana tokende na mwa muke kombo chaîne ngoni ni ken kombo chaîne sina la kisio ezali Musambu News
Musambu News. Donc internaute nyonso banda biso babeta Musambu News ba omona esika Ken Piana. Ezali kutu vidéo déjà elekaki depuis année passée mais tellement si tu as sans impact. Oh, eza vidéo de elekaki. Eza audio ndeko na biso sala ka émission ya ba audio. Tellement si tu n'as pas besoin sans impact. Moi ba tu vas comprendre que eloko elekaki na site moko ya poto ezate bango ba boule net biso to créer ba témoignage on ndeko moko apesa déjà. Eza depuis fin ya année passée oyo. Zela to okende. Zela to okende. To l'axamino nanda. Oh émission esali komia boyoka ba secret caché ya manike. Ba tie photo na ye na bibi kapinga. Oso comprendre. Yango na habite so ko benda il est claque. Ba tie photo na ye na bibi kapinga. Il est claque ozengo. Ozengo. Est-ce que na kokota? Usana. Zela. Usa caméra. Te na kokota na kota. Ozengo. Na kota. Yende mutabota bademi frère ya manike bademi sœur na ye oyo bavandaka na Belgique mama colonel wana mama oyo abota bademi frère na bademi sœur ya manike bandako wana oyo monaka papa yitunine atika mutu ageraka yango ezali mama colonel wana mama mobokoli oyo abandaki kobokola manike mama ya manike oyo akufa azalaki mwana mosala ya pauvre papa oyo abota manike papa yitunine papa na manike papa na manike babandaki kovwanda ndako moko na mama colonel wana mwasi na ye ya libala azali mama ya manike te ye te moto abota manike manike loba baverité mpo ozokobomba baverité mpo na nini ndako wana ya bandala ezali na responsabilité ya mama colonel manika zwaka oui. Ça fait combien de mois? Ça fait na YouTube, ça déjà. Deux mois, c'est la toluka date. Toluka date, je vais compter ça. Pour YouTube, à cause de la bête. Toluka na date. Toluka na date. YouTube, à cause de la bête. baoyo bazali partout dans le monde baoyo bakozwa chance ya kotala esali déjà 2 mois bana bakosi yango 2 mois de donc Ken Piana nazongela yo papa King oyoki sika source oyo Ken Piana azwaki ba audio wana oyoki yo moko source alors réaction na yo à vous à moi moi je suis na presse tous un journaliste d'investigation oyo ye moko ayebi na afandi wana ça veut dire yoyoki batu wana basali appel mutu wana makambo ya lobi nana verifie ke mutu wana makambo ya lobi eza vrai yo na tour na yo avapesa Jubek aya kolekisa yango Jubek azwi te ya koverifie bapropos wana amoni ke eza vrai yango abike non sikoyo tokomi na étape ya kodiffuze yango parce que c'est bacherche baluki yango bamoni yo na YouTube est-ce que bazwi deuxième nini eza ya koverifie po wana alakisi biso première recherche basalaki na YouTube bazwi recherche sikoyo toki na deuxième étape ya verifie totika bamédia ya papa Molière na média ba papa Molière totika ngo baba yawo na média mbanga danger ata na mbanga danger wana zakara yebisa yake abanota mbanga ne loko eza vérifié est-ce que bakendaki ba vérifier yango avant ba rediffuser yango parce que zaki ba diffuser ba rediffuser yango na le misal le to ça les années ezali que non bolobi biso to fabriquer audio mo quelque part ndeto ezo diffuser yango to lobi bo il faut ba comprendre que film na film ndeza chaîne ya chaleur et loko efani na YouTube ça fait 2 mois mokili mobimbelanda yango
otika kolatisa biso mabe peut-être oyo tosali te biso tokoya te tosala émission moko boye mpo tonuire famille ya bato bie totia division na famille ya bato tubeka koya na message moko te ke afinga mama ya bato ndenge Manille de Jeune azofinga bamama ya bato Manille de Jeune aza sere na biso topesaki barespect talaka abotana stere na biso ya mboka babi ya shokoro lelo azofinga bazokapande ngai nasala nano émission moko te ya kofinga famille ya bato Manille de Jeune asali combien d'émissions ya kolobaki no Bangel Muswahili wana bazwa ndeko na bango moko na likasi babokolaka ye naza ndeko na bango propre te sikoyo eske Manille de Jeune aza na bapreuve mama oyo abotanga yo kende loba yo sola na mama na ngai yebisa yo keno nga naza mwana na ye te bongo soki tokangisi yo basere na ngai yo kende loba ngai na bango toza papa moko mama moko te ngai ti ndenge nazalaka wana babengisa bato babotama na bango nga babengisanga te mpo yo bayebisa basekre nyonso navonaki deja Manille de Jeune aza na problème eswati ya mutu baseke omoni ngai ndenge omonaka boye baseke bato ebele babetaka masolo bandeko akeni nyonso tu baza na Londres boye oyebake nga ti nakenda Londres te ti lelo nga azalaka na kini ezalaka volonté na ngai moko ken volonté na yo na ndeni oboyi mikili nalobi eza volonté na ngai parce ke nga ndenge naza boye déjà car ya ambassade ya Grande-Bretagne eya ti na palais badocteur ya ambassade ya Grande-Bretagne baya ti na palais basalanga bateste ya ba-ADN bayeba réellement est-ce que bato wana ndeko na bango oyo badeklare na Kinshasa est-ce que aza ndeko na bango propre bazwa soi na nga basalanga ADN bazwi soi na nga na 4h du matin batiango na papier moko ezalaka ya moke boye molai babloke yango batindi yango Londres basali ADN ebima correct ken piana makizembe bainternaute oyo bawana so babazoba te ken piana oyo basala ADN ken piana lelo na oloba na bapreuve naza lelo mpona bapreuve naza na beza bapreuve il faut vérification ya ADN na explique yo omoni ngai ken piana soki nake Londres nake na yo Londres omona na osala pas même 3 jours na mukanda nana mama dossier na nga na ambassade ya Grande-Bretagne de ba grand frère na nga eloko toswana na bango tosala ba 3 ans tolobana te ngai fallait na kende se représenter babetela nga mbata na boya kokende poto mpo nazwaki elengi ya succès ya makambo ba TV na bisoki na kei kakoboma carrière na nga naoluye biso lai omoni nga soki na niatile makolo na nga kaka na Londres ou bien nakokende kaka na ambassade nazongisi dossier na nga parce que bayebi baapprenti na nga nyonso très bien makambo na nga nyonso na ambassade na biso ya Grande-Bretagne bayebi kombo ken pia na makizeme bayebi yango très bien omoni baponeri ya papa soko olingi bapreuve ya résultat naza na posa bapreuve wana diffuse yango soko olingi topeso preuve ya baresultat ADN oui tobimisi soit ozwi vidéo grand frère na nga propre asalaki peut-être alakisi bapapier soit ozwi bon il est aklaki atiela biso bapreuve alors tozela atiela so na bapreuve ok merci tia mpe bafoto wana ya résultat ADN